Pardon ya Gomez. Bandimi yango ou pas? Ba comédien bandimi yango ou pas? Au juste na mokili bande konanga nani pokopesa confiance. Leki ya Yaya Gomez aningisi Zaire, aningisi internet, et après tomoni ba pardon et comme ya eke zongi après avoir créé oya créé. Et Ixil Pechanga, est-ce que c'est solo vraiment asalaki matalana ou bien Gomez asepeli kaka esengoka ya koloba toto yebite basalaki nini po abimisela biso makambo yo abimisaki. Voilà bande koto osaka analyse neto mesana ngana bino déjà bambote na balandi nyonso ya la grande découverte TV, bo s'abonner, bo liker, bo partager. La famille tolinga bino mingi nde bino pe bolinga biso mingi. En tout cas po eskize biso mikolo mo ba absence lekaki ebele. Lelo to ko sala analyse de kona biso ya mwasi o ya mibenga leki ya Yaya. Déjà une explication na bango ya relation na bango na Ixil Pechanga. Biso nyonso tomona Gomez aleka na bémission basara tola ba dernière pour dire que Ixil aza Yaya na ye na sens nini. Grande sœur n'est propre, aza camarade ya Ixil Pechanga. Alors leki ya Yaya camarade ya Yaya aza pe Yaya na yo, veut dire bazana ba relation mo ya makasi entre bango. Alors Gomez pe ayaka salaka nini pa elombe et tout biso na soto yebi abanda ko sala pe théâtre na ba sila bango nyonso et pas président na biso elombe. Et tomona ki rando ndenge yaki ekenda ki ezonga ki par rapport ya voyage oyo Ixil Pechanga salaka oyo akendaka Nigérien. Et bande ko ebele balobaka selon ba dire ya batu ke Gomez mutu abengi sakaye akende ko sala ba filme ya Nigeria kuna na mboka wana akende sala na ba chukuma na ba chukuri et tout et tout. Et ko kende ya Ixil Pechanga la famille, s'il vous plaît, bo like, bo partager. Ko kende ya Ixil Pechanga na Nigérien, en tout cas ningisaki oyo eningisaki. Et ningisaki Zaire parce que toyebi déjà Ixil na sila esimbara sute ki camarade kufa nango. Ya ona mokilo bande ko camarade ya malamu ezaka Yesu bande konanga. Ngana oye sabino boye relation oya Ixil na sila ndenge swaka ndenge bakabwana. Bokoki même pas ko imaginer sala nga pasi makasi. Ngana parmi batu o na bando linga bazala toujours ensemble. Que ça soit ba problème et ko ya ba bongisi ba continuer chemin na bango. Mende bakabwana boye likolo ya ba fan, likolo ya ba conseiller ya mabe, en tout cas ça la nga pasi. Et voyage ya Ixil wana et ça là que en tout cas rando ya mabe batu ba lobela ngo to monaka internet ningana. D'ailleurs kutu ba komo ko finga nini ya ba Gomez wana groupe ya papa koba et kendaki ezonga ki bango pe na Gomez ba se défendaki comme bamona ki ba se défendre. Et selon bango bamona ki kezaki élévation ya Ixil nzamba zo pambola ye a joana ba ivoirien et tout nanani nanana. Et lelo ko kamwa la famille invitation wana ebongwani base ebongwani matalana. Kaka bango moko ba eko ebisa biso ke njoka nde ezaki nango matalana ezaki invitation ya malamu te. Oh ezala matalana susu ndenge nini bande konanga parce que biso nyonso toyebi ke Ixil babengisaki ye pa Gomez ba invitaki ye d'ailleurs kutu na chela kabino ba video moko wana o elakisaka ke Ixil babimisele même na carte. Babimisele même na carte pa ba Nigérien kuna ke aza artiste moko ayebani na internet et tout ajouaka bien na Congo vraiment sala msala na ye bien et tout boye. Biso nyonso tomona ba filmer na biso carte wana babimisela azwa même carte soki matricule soki nini.
elelo kokamwa kaka Gomez oyo abengaki Yaya Exil. En tout cas Gomez abenga yango pe Yaya yango kitoko Yaya Exil. Kaka Gomez wana lelo bandeko nanga abongoli makambo. Gomez abongoli makambo. Yaya Exil ekomi ba audio ekei ezongi. Gomez akolela koselela basali ye boye pona nini. Bakosalo boye te pona nini Gomez. Ma chérie Gomez bakosalo boye te pona nini. Tangu yo kendaki kotonga oyebaki te. Tangu yo kendaki koloba mabe ya muninga ya Yaya oyo zwaka Yaya propre. Entre temps oyebi bien ici combien de binemi oyo ya zanango na monde na biso oyo ya media. Oyebi bien ke Exil wana batukutu balingaka ete bandeko nanga. Oyebi bien bandeko ebele ya théâtre bazala toujours contre Exil Pechanga. Oyebi bien ke makambo oyo na oloba eske lelo bandeko nanga foto sala très attention na affaire à audio. Tango ozotindela mutu audio foyeba ozotindela nani et puis ozoloba nini. De préférence kutu. Oui, ba musupe ba koma obenge boazo enregistré yo. Eza ebele na monde oyo. Mais en tout cas na ebité vrai azanani faux azanani na lelo. Potozoyeba sute. Bazoyeba na pete. Simeon oyo Gomez azolela Simeon salinga boye ke ezongie Simeon bongo yo siko tangu Simeon obanda ko sola na Simeon obanda oyeba te ke o na osala eza mabe ke o na osala oyo Simeon pe azaka mutu akoki pe ko bimisango eke ezongi Gomez oyebaki te e Simeon wana oyo sali bongo a fréquentera banani. Gomez apparemment a se trompa ki abando yebate Simeon fréquentera banani azanani apparemment na yebite soki pe baye na Simeon ngo baza baninga to ndenge ni to azapeka kamana na bango nyonso parce que lelo to komo mona mingi binemi bato mingi bazaki na ici mingi bakina na bango pasila mingi la famille bakenda na bango pasila mingi o bazaki pa ici ba préférant na bango bakende pasila mususu pe o ba mona ke ngana sila pe simba ngango te ba préférant na bango ba ya côté ya exil ezalaka bongo po mutuna mutazolinga adiembela côté moko boye. Ah oui, mais à part ça tondima kite ke Gomez ba dire o ebimi na ba audio wana tondima ite ke Gomez akobimisa biloko ya bongo bandeko na ngai tondima ki yango te ndenge tomonela ba video ekenda ezonga nde tomonela Gomez leki ya Yaya Exil na ye en tout cas tondima ki te yango pene epesi pasi ezolakisa pena mutema mutu malgré tomoni ba photo yango wana na tsheli bino malgré tomoni ndenge nini Gomez aye azokoka te akosenga Yaya pardon ya Exil limbisanga ya Belleville limbisanga et puis atongi mutu moko te bandeko nanga Gomez atongi mutu moko te atongi Exil atongi président Lombe atongi Belleville Kanzi atongi boye Gomez mokilo eza makambo te mokilo fo banga ngo nsambe bandeko nanga fo banga mokilo yo mokilo eza somo ti Gomez okoma na ba niveau wana elo nini esalaki yo mais ce qu'on a nyonso wana biso susi na biso pe ezaka moko toza aposaka eloko moko Gomez yondo za mieux placé à ko expliquer batu si réellement Exil ayaki kosala matalana ou pas. En tout cas, mutu mususu ko expliquer biso mambo wana zate à part Gomez. Si réellement Exil afutaki bien na ye moko po ya kosala matala na ndenge elobi yango na audio tote. Si réellement ba mama top wana nyonso ba nani bango de babengaki yo
pour grâce luzolo déjà peut ko tali boy est-ce que ko sa biloko wana bana ngo pe oyeba pena position te est-ce que grâce pe akosala biloko wana est-ce que grâce akosala biloko wana bandeko nanga asala ke ye moko amifutela biye akende Nigérien et puis biyango mifuteli okepe bacho susu na filme ou bien yo moko akosengela ki bango ba pardon batcha bango na ba filme place nanga na comprendre pe bien te faut ya ko expliquer biso lokwa yo moko lobi okoleka na chaîne na yo osa live oya ko expliquer biso en tout cas yaka non ma chérie yaka non poto ozape na ba question ebele ya reposer yo tokozala pe na ba question ebele ya reposer yo et ça li passe pe mawa et il paie en tout cas humiliation à boye oh yo kaka conséquence et ko jamais que conseil yo moni mutu moko pesi conseil o pesi confiance pour sala matala na ba mona bino eke zongi menatala lelo nanya za humilier nanya zo fingama en désordre oui batumsu ba kolobe koma mina one longité oui to boite koma mpene longité mais oza mutu ma chérie ici la za mutu azana mutema azana mai na makila makambo yo veut dire epesi passe na mutema et ça lié passe na mutema donc isa passe pe mawa ba fille yango so eboluka kaka nini oza dia mwasi kitoko lataka bien en tout cas ici la lataka bien alataka très bien mwana mwasi wana olataka déjà bien oza na makambo na yo kakuta oza na salon oza na boutique et tout oui ojouera pe mwa ndambu na Congo wana ekoki te faut ke kolakisa bato makambo ya lokuta et puis qu'est-ce qui prouve que eza ya lokuta qu'est-ce qui prouve aussi que eza ya solo bandeko yango fo totalaka nani naza na ye nani nazosala ne affaire nani nazoyebisa makambo na nga po lelo na kilelo bapire bangwana bakoma bapirate camarade no ya motema nani leki no ya motema nani est-ce que oza sûr soko oyebisi ye makambo na ngo koloba te bosali cope moko boza sûr pa kobomba ngo bato baoyeba te wana yaka baquestion la famille eza juste ka baquestion nga pena nakomi kose poser parce que la plupart ya bacamarade oyo tozomonaki camaraderie oyo bandeko na biso baosala ezala na internet ezala na bavie privée ozomona ke baretombe ezozala kaka oh pire petite na nga pire petite na yo ma chérie bosolaka nini obetelaki masolo nini ekomi na point nini la famille toyeba makambo nini tokosala mokili mabe etondi na mokili soko oza na bana se confie na bana na bosololaka bosekaka etu soko oza na mobali pe mibali yango pe bangwana tomoni su mervine kuna toya masolo eza ebele lokwa bino boyeli biso bamatière biso pe tokoya kaka mama elo osala eza te luka tala ata théâtre solola na film solola na série solola na novelas solola ata na musique solola ata na bible pondo ozana soko soli na ona bible tangi na yo antuke kei bokabwani olali ye pe kei avandi na ekimie bible loba ate osoli na ona TV bandeko nanga manque à faire cha musique na yo stress eleki yo cha musique na obeta ndule ya ndule longola stress ndule longola ka stress na ninga mkiete bandeko nanga omoni stress mati yo eleki obeta ndule ekende po na kilelo vraiment nga na comprendre te nani ko confier makam na yo nani okobetela ta mwa lisolo moko boye et tout oh kutu chance mso eza mambo mikie bongo siko imaginez-vous ce qui excelle abetele ba makambo ebele ya vie na ye po ba fille wana ba l'équipe na ba mambo ebele ah oui tonga to suka ndenge nini
En tout cas, ils a participé mawa. Gomez, nando kelo mawa. Na mawa, nando kelo mawa. Mais, komuna oyo saliwana. Kotonga baninga. Basali yo nini bandeko nyonso o tie na liste wana basali yo no nini biso pe toko yeba te biso pe bata bilobi kaka biloba loba ebisa biso basali yo nini po bokoma tina niveau bokomi wana. Vraiment ça fait mal. Courage na ba nyonso batongi, c'est la vie hein, la vie continue hein. Zoba kara mutazwa maele te hein. Ah oui. En tout cas, ce bois maïle, vous avez maïle. À bon attendeur, salut, bisous.